sortie médiatique beaucoup bêta beaucoup lobate. Au moins que nazali na raison. Si ko ba audio wale bimi ndenge nini. Na groupe na bino wana traître na kati. Bon ça l'assemblée. Ou c'est Lucien Ngando qui est le traître, ou c'est Roselyne Bongo qui est traître, ou il y a parmi les 5 personnes wana. Ba enregistrer Jekoko et Bimi, ba enregistrer Ngai et Bimi, na ba enregistrement ya groupe na bango moko et Bimi. Quand vous parlez de M23, il faut d'abord que les M23 travaillent avec qui? Vous avez protégé tel? Vous avez protégé. Ce qu'on a bino nyo surtout 5 personnes dans le groupe Nabino. Roselyne Bongo, na Lucien Ngando, qui est M23? Qui travaille avec les M23? Dans les réseaux sociaux, vous avez 5 bateaux. Si quand vous réseau Outa et pas Roselyne Bongo, après si Lucien Ngando, Lucien y a 5 bateaux. Nan mutabimisi ba audio ya Monsieur Jekoko. Nan mutabimisi ba audio o Bobenga Kinga. Pour nazana katite. Nan binom tu bofongoli porte ya mafinga nyonso leki mikolo. Binom tu boye bisa peuple congolais ke batu ba futa maka et pas première dame. Sko boko ko bongisa te. Bo batami botiki ba kombo mususu e fingama. Bande kolanga tout réfléchir ensemble. Ato linga kangate zwa en na yotia pembeni. Ato linga ngate et elle voit la classe au linga professeur te mais n'attend examen yokata professeur pour ozwa bonne note. Longola nam en no ponanga. 2 personnes m'a bengi monsieur Jekoko. To éviter soki mutu musu azaki pembeni. Mais tu as dit que 2 personnes m'a bengi monsieur Jekoko. Bah enregistrer monsieur Jekoko. Et c'est enregistrement et c'est retrouvé et pas y a ennemi à Jekoko. Moutoua Aluka abbo ma famille à Jekoko. Moutoua Aluka abbo ma première dame. Enregistrement et c'est retrouvé pas naïe. Nanya Pessi. S'il vous plaît la famille, Nanya Pessi. 2 personnes appellent monsieur Jekoko. On dirait que nous avons piégé. Na dossier oyo a yébité, na likambu oyo a yébité, bake bengaye, bazui makamu na ye ba enregistré, ba pesi ennemi à famille na ye, ennemi à première dame, ennemi à Congo. Parce que quand quelqu'un touche le président, il devient l'ennemi de Congo. Parce que être opposant, ils ont soko tikali na kachamboka. Ozo s'opposer na président na Kachamboka. Mais ceux qui s'opposer na président, ok ko se lié na binemi ya mboka mususu, o komi traître. Ba mwana to benga ba traître. Opposant aza mutu oyo, aza na mboka na ye, mais azo sepela na makambu o parti o ezo sala te, ba mo be balingi bazwa pouvoir ko ba sala bien. Mais mutu azo kende ko conspirer na pays mususu. Pour akitisa mutu ya mutu azana pays na ye traître. Parce que question a posé bino. Tozaki 4 personnes. Ba benginga, tozo solola. Ba tuninga naja likambu boye mama ko na bi na yebite bande konanga. Na yebite. Tokati téléphone au revoir. Traître aye ko tia voice parti nanga. Ennemi na biso aye ko tia parti nanga. Nan mutu enregistraki na 4 personnes wana. Nan mutu enregistraki na 2 personnes ya Jekoko. Nan mutu atindi ba audio même ya groupe wana. Groupe eza ya Lucien Ngando. La personne qui finance c'est Roselyne Bongo. Si vous voyez ça là, bateau tout au fingama. C'est par rapport à quoi? Leur idée est qui bo finga mama Congo bo bimisa ekalia kambonga gouvernement soka ekolobe na mboka aza sous crédibilité luvulu bokosi so likambo eza na oloba ata na 10 personnes po bibi kapinga atonga na mutu ya kinga kata mwasi azawana ayokela ngo sonité azawana ba combattant kutu ba koma okokendo ko passer ba émission pa na ye
Il n'y a pas de honte là-dedans. Bon, mon première dame, na président Pauline Bissanga, pour exemple politique, si j'étais opposante, aujourd'hui je ne le suis plus. Les jours qui vont permettre, non, c'est un bon côté, non, quitte na Congo. Non, c'est un que non y a sous ma belle en Bokaranga. Pour l'instant, enlever cette dame. Mon comme on lia mbongo la première dame, ça va se savoir. Pour n'a découvert mon bébé, vous ne pouvez pas comprendre. N'a pas découvert. Banana n'a pas économiser pour la somba mutuka. Pour ce qu'on a dit qu'autant on a mutuke pour là, car binom tu boloba. Mais alia kambon la première dame, comment voiture dit pour la boy? Pour la voiture à 5 000, 6 000, pour la voiture n'a crédité. Et ça c'est la kingo pour rien. Il faut que le canenge batusu ba autant la boy. Hein? Yo so kutana ngana balabala monga na ome mavela. Eh? Okutana ngana balabala monga na ome mali. Yo bokasi ndeti ngaso premier de madame Kabelanga. Asimba mbongo ti so ba Kabelanga na nozwa ba 50 ba 100. Bomona mwaso atonga nzoto nda beta tolote. Afinga biso kutozwa ka ba 1000. Ngako na okele pauvre dame ndeti premier dame Kabelanga 1000 euros. Est-ce que ça a sens? Ndeti nga na amuta ba problème ebele. Attends mobile écoute ko karaté. Bon, même première dame ce côté là, au moins les Congolais tu auras tellement pas problème attends muta lo ba peso e ko kala moté atika nae. Pour attends lo ba no pesa ngalelo, je la remercie mais et aussi la te ponga na mu Congo. Neto ana poto be ba famille nyoso tu batika na inkisi, na yongo, tout bakanza to bonga. Ngaso na zuka mwa mukie. Oh kuna bimi maladie. Oh, kuna mwana zotanga te, oh, kuna boye. Donc, laissez cette dame. Si vous voulez la critiquer, parce que c'est une première dame, n'associez pas mon nom. C'est vous qui lui manquez du respect. Ngai époque à commenter respect, c'est les cas. Na dossier, oh, il y a ni message Coco. Maintenant, je suis très déçu. Na bandeko mususu, oh, vous allez na katia groupe wana bofinga mité. Mais bon, moni ba ninga ba fingami innocemment. Bon, ça la ba sortie médiatique, bon, ko expliquer que na ba audio bimi na groupe na bino. Eza ba audio kalate, eza sika ya groupe na bino. Ba audio bo bibi swana bo senga mbongo. Bo ça qui 2 mois Roseline Bombo futa bino te. Kanda wana yango bozo mona ba audio na bino ezo ke ezo zonga. Maintenant posez-vous la question et commis États-Unis ndengeni. Et comme il pas est-ce que vous pouvez, avant d'accuser les M23, accusez-vous d'abord vous-même. Les problèmes avec vous, comme vous avez la communauté dans les réseaux sociaux, comme vous avez un bateau, aveuglement, confiance aveuglement, vous avez la facilité de venir salir les autres. Mais bateau, tout beau dans la fenêtre. Oui, que maman Congo a raison, que maman Congo Makamba aza innocente. Botiki Congo n'a se salir. Botiki batwa lobake na lia kambongo à gouvernement. Vous savez c'est quoi gouvernement? Na aucun message je crois lobike aza na gouvernement te bato bazaki na téléphone bakamwe bakamisi okosa. Oui, un sénateur n'est pas dans le gouvernement. Gouvernement c'est le président avec ses ministres. Un sénateur ne fait pas partie du gouvernement, il y a président. Vous ne savez même pas. En tout cas, si on a lié un bon, toi, tu penses que c'est chez toi que je vais me justifier si on a lié ou pas? Tu es qui pour moi? Si on a lié un peu ma bête, on a risque na Congo. Na penaza parmi bazo ba risquette. Oui bité na lingana kufa mkona landaka tu sais que du le père na aéroport na 2018 na lingana kufa ti. Na lingana kufa. Pour muto azaka ngantala tokenda penza na Rossi mukendi. Mbabeta masasi balle réelle. Muto azayi boso na kufa. Vous venez juger les gens comme ça M Souskutu à part kolobela mboka na réseaux sociaux. Obimata marche. Et ce qui m'a dit Moussala pour qu'il ne marche, bakati o 2 jours ya Moussala. Alors que bapé au liambo, nan ko nanda mbakanai. Nan ko
muyibi eza muto na yena ndako no na yibi. C'est que si vous continuez à finga, mais bateau va comprendre ici dans le but vérité. La première dame n'est pas dans ce dossier. Ni M. Jekoko, ni moi-même qui suis là devant vous. Le groupe a été monté par M. Lucien Ngando. Patron naïe, c'est Roselyne Bombo. Et lui, il a recruté 5 personnes sur le réseau. C'est la première fois dans mon groupe monté par un individu. Bah, voice Bimaboui. Et ça sonne. Et ça, on ne défend pas ça par les insultes. Vous avez un traître dans le groupe Nabino. Vous avez un traître. On traite le mal dans la source. Bozo biba, bozo qu'on défend, je veux bien. Mais dites la vérité dans la population. Pour que comme il y a un désordre. Maman, quand il y a un bongo. Maman, quand il y a un baki, c'est justifié. Balo, ba couteau na moté. Et ce qui n'a changé d'avis, et c'est pas ça ou Kende komi Diembika. Je suis tshisekidiste maintenant. Je l'ai déjà été par le père. Et je le suis encore avec le fils. Ce qui est sengonayo, et c'est là qui na fan dans les réseaux sociaux, na finge la première dame na mukondi. Luka membre famille na yo a fan de la kayo ngate. Ngate. Et ceux qui n'ont pas mbongo, na ko liambongo dans le vrai, dans la vérité. Na liambongo teke na fanda. Bilo si bo monanga batina na ofinga mutu. Ceux qui n'a liaka mbongo ango. Et si bo monanga, et puis si bo monanga ngana lobaki tant que vous mettrez le président en face des Rwandais, nakolobaka mabe na yete. Je ne veux pas livrer mon président, notre président de la RDC, face à des banguna na biso. Mais makambamboka na denosarati. Na denosaka. Et puis bateau boye ba makambamboka te. Boyaka ko citer batu na haine. O bazo buka bandaku. Bande kubolingi kongwe bonga bolingi bandako buka mate pourquoi? Bozana facilité ko mata ba panel, boke lo makamobo po bolo ba mo sous émotion. Tant ba tonga kinda kuna bino. Yo moko mona teke ndaku na bino ezali kolwa batio. Yo moko mona teke ndaku na bino ezana balabala. Ke sika bo somba na esika bo tonga ezoko gêner. Siko soki ba eko buka po mboke bonga. Bo sepelité, bolingi mboke bonga, mais pas pour kate. Mboka nini wenzeza partout. Bolingi ba modifier te, bozo ke na ba pays, même en France, babouka kati. So boke na Villeneuve Saint-Georges, rue de Panama, babouka. Babouka ba modifia. Banda kumsusu o basen, o l'état qui n'a besoin balabala. Bande ko dit amen. Bande ko boza a o bebi Villeneuve Saint-Georges, babouka ka. Mundela bukaka. Soko futa kapel loyer na yo bako reloger yo. Soko futa ka loyer te. Awa na France. Mundela zaki na besoin nzela po basa la ba tram. Ba buka ba immeuble mususu. Soko futa ka loyer na yo. Ozana ba quittance de loyer bako reloger facilement. Soko futa ka ndaku te. Oko umela po ba reloger yo. Eza lokola na Congo. Bolingi babuka banda kutena ba wenze bo créer ba wenze na bino ba wenze partout mami tuka moyele kezate ba piéton bazate aliso ba buki wenze to kolia nini mais bozo bebi samboka mais au moins na mwasi moko azoba amati na panel boko bazo monsieur Léon Mulumba azo buka bandaku asala nini soka buki te bo bakosa musala te. Vous critiquez sans connaître peuple moko mawatro. Bateau baza conscient d'ailleurs que monsieur Léon Mulumba il travaille. Azo sala musala. Bozo tonga ba wende en désordre. Bami tuka moyele keate. Bat bozo sala marché. Ba poubelle kaka wana. Bozo kwaka wana. Ba poto poto bolingi ba bukate. Me bolingi mboke bonga. Bolingi vérité. Ba eli bino vérité mais tana ba commentaire. Armée numérique. Ya ba Rwandais bazo sakana biso baso mi balé bino bola na réseaux sociaux baza basa meyibi bino tu bozo servir bango tant bozo mona ke ndeko ozo tia ba audio bazo ko utiliser yo otika bana non Afrique ko sakana na bato baza au niveau te yo zoka omoni même Afrique du Sud sécurité ezate
Au moins, bande ko ebele ba bimi olobi ke na Congo na famille te, mais bazo benga na batuti. Mikanda ou pas ba benga na batu na Afrique du Sud. Mboka me aka mboka no bato ebele ba bima mboka, soza na poso ozonga mboka wana. Toi na posa, muta koso na saleté. Comment mutu mobimba quand les gens cherchent à changer, yozo lingaka. Mama Congo, na ina tali sono ndeko yo. Pona mona po bino to ntolo bakate bukasa ke tozani. Ndeko lobi ke na landa yo pa Cynthia. Ozaka na mukanda te na bengela ombila. Boye ndeko na edoko ke bwa kangunda. Maintenant pour ton information, au moins ici pour que nous bwa kangunda. Les Congolais au batala biso na réseau. Au moins poto so yé. Nano joué loko o lukate, fais-toi petite. Ba Congolais na ville au ke no bwa kangunda. Et si ba monter là comme dossier nous a qui déjà na préfecture. Vous avez déjà na rouge kuna. Ba tia ba vidéo nyonso tout na Congo. O banda ko sala. So na ko sa tout na avocat na. Tout na avocat à côté la préfecture. A que no tuna. Ba monter là déjà dossier qui n'ont rien à voir. Yo kasi to lobi bongo, il y a pas ezana audio moko ya ngate. Ezana audio moko ya ngate okotia epela. Na senga kambongo te, na solola makambongo te, na solola na groupe te. Soki bozana audio na nga ya mbongo, eza ya mwana na Cynthia. Oui, c'est mon travail. Ba lukanga na Olivier, ba pesa nga dossier. Nga soko elinga dossier, tout ce que je fais sur le réseau. C'est payant. So bino boya ko finga ofele, boye boni bete ngala koma ko yana ba histoire o batu ba sepelaka ezo talisa batu pe vie. Na ka susu ofele te. Et tout na bango so na zwa mbongo wana. Pona kanga bango ba lokuta. Cynthia na Olivier ba kima. Pona kanga bango lokuta. Bande ko na réseaux sociaux faut faire très attention. Armée numérique ya ba M23 à ma casse. Et na kati ya armée numérique na bango bani yibi wana mibale bazoya pour faire le sale. Bango musana bango ezaka kolakisaki première dame azamabe azandumba azalele mama kongo kuta finga ye bwena bwe bango bayaka na makambu ya malonga te kaka ba audio. C'est pas les audios qui vont construire un pays. Ce n'est pas les audios. Na ba audio wana parce que bozaki na ndeko moko na kati ya groupe wana oya teki baninga. Ba okoya koloba te kweza soni. Po balingi ba protéger ba gérant mo bango moko. Mais ko gérant mo bino moko, il y a des innocents qui se font insulter. C'est méchant. Il y a des innocents qui se font insulter. O bazaki na groupe na bino te. Bo yebi ke na kati ya groupe na bino, il y a quelqu'un abimisi ba audio na bino. Boza mikolo bino mo boyebi c'est qui. Et je pense que Ndenge n'a expliqué boy, bandeko bo là dans internet pour comprendre c'est qui. Bazaki 5 na groupe. Na 5 wana 2 bakebenga monsieur Jepoko. Ennemi ya mwasi wana voice ebimi. Misusu ba ko benga ngape ennemi ya mwasi wana ya ngape bimi. Na kati ya groupe na bango moko ya mike pe bimi. Qui fait ça? Qui donne les audios à qui? Vous êtes là-bas, demande des ébélés. Ndeko soza na kati ya sujet na nga na olobate, koya koluko matate. Zelo ke lo finganga. Zelo ke finganga sika to finga makune. Voilà. Et puis je dis un grand merci na Mbuta Galawa. Mbuta Galawa, pokate nanga parti o bandeko bokenda na live ya Mbuta Galawa. Mbuta Galawa za muto alobela plus makambu ya Simon Kimbangu tout ça. Merci Mbuta Galawa parce que to banana depuis Facebook. Boye ta bato belé ba ofinga yo. Ezanga na bato mukiete. O baeba ko koyeba ko reconnaître biso. A Fongola panel pour me défendre. Quand les gens disaient de conneries, des mensonges sur moi. Moi je n'ai pas fait mon combat tout autour de l'argent. Donc si comme toi ko sali combat na ngate, ngala lobela mboka na nga na amour. Na zwa ba risque na amour na nga, na tika ko zape na groupe T. Même na ba combattant na ba groupe T. Na tika ko kota ni groupe ba combattant.
Donc si tu as mon groupe WhatsApp nazala kate. Donc oh audio ya groupe, moi j'ai répondu na appel nde ba enregistrer nga batindi. Batona bazaidi ana kanda na nga ko na kate bango copie ya ministre ya sport. Comme na kate bango ba bimise mbongo te, banyamba meme na lokuta. Et puis bazasus na kanda na nga po na kata bango makambo ya première dame. Yango ba ko bimisa ke je pourquoi futa mama Congo, première dame a futa mama Congo, c'est mal connaître ces gens-là. C'est mal les connaître. So bokanisi ke mbatu ba futa makambo. Faites bino bebo banda ko finga bota sombongo ya. Bota la sko e ko arriver bino bo baba ninga bazwa ki chance. Merci Mbuta Galawa. Na défense na yo. Au salut défense en 20. Je suis bel et bien innocente. Je n'ai jamais reçu l'argent de quelqu'un. Nga komba nga muto baby sangwa zate na tika nga moko. Pour l'on a luka ki na zoa. Na luka ki président Tshilombo a se détaché na Kabila. Na zoa yango. Mutema na nga passe zaki komona président pembeni ya Kabila. Banda logwa. Na tika siko na souci moko. Laissez les morts enterrer les morts à longwa. Oui. Et tika li siko et tika li laissez les morts enterrer les morts. Et nemi na biso mususu. Siko so pona yo sepela atende na lobabula ya Félix Tshilombo. C'est pas mon problème. Pourtant, on a ça combat dans la ozala te. Tant la balance on a risque. Il y a autant la libanda pour ça côté la gauche droite ozala te. Tant on a balance au banc de la famille dans la Congo. On a sengaka merci na président, même la première dame. Ma famille n'a jamais été touchée. C'est là quand même que tout le monde a que tout ça quand même la président, la première dame moko. C'est pour ça que vous avez la facilité. Il y a kofinga. Mais bilo mo éviter biso to bima na ba chance. Naza témoignage. Soko ni wala na lokola mama Kongo akala. O mama Kongo pa finga. Mama ngana finga po na zaina bolingwa mboka o yoza na ngote. Yozo finga po ba otinda yo. Bino bo finga po ba pesi bino mbongo ba otinda bino bo finga ye. Me ngana finga de ngamoko na souffrance. Na mo aneti ke ba mtu ba obo mboka. Donc on a l'amour qui n'a plus. C'est-à-dire que j'ai tombé même estomac. On a comment tu peux côté hôpital. Il y a mon amba balève nous sous bandai kotika. Tu vas donc au ça sauter. Donc Zando azota la naba koko. Tous en la même histoire te. La nama ma Congo kweya. La nama ma Congo mona ba famille ba komo lela. Bosa la ba combat ya batu, combat ya bino moté. Une dame qui a travaillé la manipulation à qui les États-Unis a utilisé bino après tant voyage à réseaux sociaux nga leader moi je n'ai jamais été commandé par qui que ce soit quand je faisais mon combat même dans le groupe à combattant nazate yoso kasabosa combat les combat za souté ba mona ba mo ba combattant ba si ça na crédibilité. Ndeti kodongo aza sous na isiko le kana réseau te batu bandimelaye ba collègue ne ba combattant ba kangai déjà escroc ba kangai kolinga basa baninga ba kangai kaza très ba kangai nyoso tout bango na bango ba beba na kuna ba bisusu pitu shomongo soki nani a se retrouver kuna na Goma ba tebele kombe za susu et puis ndambo batikala ba komo ke pa bibi kapinga. Kaka bibi wa finga bango, kaka bibi wa liambo wa kabila, o ya lianga pembo wa kabila chilelo, mais ba combattant ba kenda pa bibi. Ba combattant o ba temela kabila dégage, o ba bima na mbula, ba bima na moi, ba bima na elanga, ba bima na hiver, ba bima na automne printemps. Ba combattant na ba koma na plateau ya bibi kapinga, bazo solo la pourtant bibi kapinga, kabiliste. Ya munene. Kabiliste à Mounene. Et ces combattants-là, ils vont dans le plateau de Bibi. Bibi, ouais, lia mbongo pendant que bon, va se dénoncer. Bibi, lia kambongo, allez, suppose, les lots sont maman Congo lié. Première dame, maman Denise, je suis là. Ce qui entourage été à la réseaux sociaux. Bon, mon a que semaine autour, maman Denise n'a fingami. N'a lia pétambongo en solo. La dame au grand cœur. Maman va permettre bana
batanga pendant que bamsu baoka soucia bana bango moko o tozomona excellence ya makambo ezosala. Il y aura que les gens qui t'aiment pas au mona te au baza l'aveuglé mais ba o bazo mona ba o mona na dia moté à soloti et comme ta réalité maman et comme la réalité maman semaine o mobimba na finga mina likam na éviter que yo pesa ngambo maman comme ça mo ya solo comme ça mo na oluka capture maman ngaza na nga cherté na oluka mutuka capture na za déjà na moi ndambu nanga capture wala na lina soma mona crédité bon pesa la nga message bato bobina diaka bongo naza piétonne nazo luka na okangisa ndambu système mu Congo ya songa liputa nazo kangisa ndambu nazo luka capture sope na sombi capture baloba o sombi linga capture bana bazo kufanzela na Congo makama on peut passer monsieur je peux pas amona non yamona linga monsieur amona passe pour nangai likamuke je peux pas fouta ka mama Congo et bandi les lotés so baby na sabola monsieur wana ce monsieur le monsieur de Jekoko je commençais à le soutenir, je le connaissais pas. Je commençais depuis Facebook par rapport à l'objet que j'étais au Congo, j'ai vu comment ce monsieur il travaillait. Comment il dénonçait même les gens dans le mal. La partie à PPRD, c'est lui qui avait dénoncé je suis, moi je suis notre politique depuis. Maintenant, quand son frère est devenu son cousin, comme on dit, je sais même pas, je ne connais pas leur lien de parenté. Quand il est devenu président, du fait que nous avons pour la présidente, ce monsieur Akimanga, même bah, bonjour, on ne se connaissait pas, on ne s'était jamais vu, on se disait c'est moi bonjour, Nani, WhatsApp, non, WhatsApp ou blog Facebook, comment ça s'appelle, Messenger. 10 jours au lendemain, le monsieur me bloque. Quand je lui écris, son amoni activité publié, et quand il a été élu en étant en prison, je l'écris comme ça pour le féliciter. Je vois qu'il m'a bloqué. Ah, comment ça il m'a bloqué? J'ai commencé à descendre ce monsieur. Parce que je l'ai descendu. Il s'est éloigné. Parce que il était pour le président et moi, j'étais contre ce président-là. Ce qu'on t'en voit, après si maman Congo 5 000, après si maman Congo 10 000, vous pouvez les salir, mais les gens qui le connaissent, c'est pas qu'il n'est pas capable de me le donner, mais si il y a ce qui est urgence, moi, je suis à Kingabwa. Nangaye na sengi mbongo kapona ke education kinini. Alors ça la urgence n'est na Kingabwa. Arrêtez de dire, Moutalbatbali en bon, ça se voit. À un moment, arrêtez de dire, ngana la vérité na Sukiwana. Ba o ba kolo groupe. Ayez des o ba benga kae, bilo ba sama kolo. Venez dire la vérité. Bon contourner vérité té. Jusque là, je ne vais pas citer vos noms dans vos groupes parce que ça ne m'intéresse pas. Na moni bande kumsu bo fingi Néné. Néné n'est pas dans ce groupe-là. Après Néné a mafou, même quand on l'insulte pour un oui, pour un non, comme ici Bakanga, elle ne vient pas. Non, Néné, à un moment, il ne faut pas laisser les choses comme ça. Tu n'es pas dans ce groupe, tu n'es même pas au courant, il y a Babilo Kouana. Pourquoi tu te laisses insulter alors que ma vraie personne, ma colo groupe, bazo finga maté. Bato bazaki mususu na bakacha groupe wana ba kombo na bangwe bimité to bimisa pété pourtant que bango ba bimisité. Ce n'est pas bien, même quand vous n'appréciez pas les gens, mais un peu de doute et ça la rend moi bien. Beaucoup qui n'est pas kolinga mama Congo, moza na ba preuve que mama Congo alia kambongo.
Vous avez ma preuve. Mais c'est mon kaka o matana panel moko o finga mama Congo. Loko so aliaka yangodo yo na vie na mobimba fe na finga la ko chilombo. Na vie na mobimba. Soki mama na ngazanga kanga komba nga na sala yo salangu. Bate bele bozakana bo ba faux compte. Et c'est mon abino bato ba bimisa bilongo. Ya na neti fille moko za na faux compte. Mais azana na restaurant ton raté. À ça la paix est mon activité heureusement bato ba ka mingité ayinanga kaka po ya linga ka chilombote à l'époque ton na ofinga chilombo azala ki kozanga ba live na ngate tant na chiki makaba ofinga président akoma ko matana ba panel nyoso ke no finga nga na éviter soki na signaka contrat na yeo que na bando finga e chilombo vina e mobimba je ne sais pas bozana bande ko na ba famille na bino tozwa ka ba risque biso moko. Ceux qui peuvent biso moto décider toujours à risque. Vous savez l'état de ma mère. Bozala kiwana. Maman nanga, c'est-à-dire que ngana ofinga président, famille nanga mobimba, bata chilombo. Maman nanga muta chilombo. Tous les jours, ngana sina kuta maman nanga na tonga osenga nzamba toucher mutema nanga. Aba nzambe ala sanga misala chilombo zo sala o ngana mona kate. Na kuta mama nanga na prière na ndaku nanga na salon po ya la lingane mambola na canapé na la muka na tongo bobi bato basambela makasi ba déranger ba voisin na yo moko ponge katani na 5 ans ke luka café pona bima na kuta mama nanga zo sa la chilombo prière pendant que nga mwana na na sabola ka chilombo. Mais maman n'a pas ça, il a tué le mot prière. Ce n'est pas pour vous flatter que je dis ça. Pour nous, on a besoin de flatter Binoté. Na kuta maman n'a pas ça, mais la pour la Chilombo. Mais n'a pas marche contre Chilombo. N'a pour la Chilombo. Ma mère, elle était en pleurs. Bah, risque toujours état les bibliothèques. Bisike belé to kokasu ko bimate. Aujourd'hui, je suis en paix. Sauf que sache que le président, il est beaucoup aimé. N'est-ce pas la vérité, la famille? À l'époque, quand j'étais contre Chilombo, il y a des endroits, je n'osais même pas y aller. Aujourd'hui, partout je passe, Maman Congo, ça l'a bien. Président Zamouana Mboka, Yabiso, Maman Congo, ça l'a bien. Yosoko Lingakete na bapanel na bino. Mais la réalité, il est apprécié. Alors, on est biso ba Rwanda, so ke na mon ndambu ndambu. Ndambu ndambu. Ndambu ndambu. Soki yo moni ke ozana problème pour que au président moko muluba fanji le wana olinga kete okobela estomac parce que ça apprécié au moni bato boyinanga pona finga su Chilombo te bo amukie bato ba komo ko apprécier nga bazebele pona tikala na changer kaka na linga mwana mboka na contre ba ennemi en face. Mais quand il s'agit à kolobela mboka nanga na changer na hypocrite. Dernièrement na tchaka cousin président. Ndeko na Lyon, bon témoignage kako, ndeko na Lyon au pesanga, ndeko okendaka na cimetière, oelanga dossier. Ya lopang na bino en face ya ngiringiri. Mutu bakandisa mama na yo. Mutu azwaka lopang na asomba lopang na bino cousin ya président na tien na miniature. Ce qu'on a lié à la présidence. Pourquoi tant que ça la bino olam? Pourquoi témoigner te sikaba et sikaba finga abiso? Nga na tia cousin à président na miniature. Parce que comment na koki ko liam bongo ya présidence aussi longtemps na yaka pe na makambu na bango. Bikoleleki na chocha noko président. Non pas président na chocha na miniature. Na makambu ya ba sécurité, ya ba agent de sécurité ba futa makité. Ba Robingele, ba d'ici mwanga, moi équipe mo be futa makité. Na tia papa mon la miniature, ba lobi oncle ya président la lobi et ça gravité, même oncle ya président a coco ta miniature soki il y a un dossier. Mais bon pesa ba tout dossier lo putate. Bon moni ke na sala musala, yopo linga ngate ngo mona musala na sala ate. Yopo linga ngate. Désolé la première dame. Ce qui au finami na côté nanga vraiment mille excuses.
Je ne connais pas une première dame avec un grand cœur. Si on n'avait pas un grand cœur au cas là, d'habiter, hein? Mais comme on dit, chaque chose a son temps. Vaut mieux tard que jamais. Pour Bamboka, le Cameroun, décide au Koufa. Même na Bapoto. Parce que les Camerounais, même na Poto, Bakoko Finga, gouvernement en place cité. Bamoko, Bazana, président Moko, a communauté, a Koufa lobby. On dirait que ça minuité. Même les Ivoiriens, na kekutu musika, ba voisin na biso pembeni. Même ba Rwandais ba kokolobe la Kagame te. Mais biso te nzamba pesa lo mutema munene wana. Pour olive bango ba kumisa lelo ba ebi olive sala te. Boze ya mko ba ko chumula kingakati boko ke kuta ba skeleta ba koko na bino ya ba ndeko na bino ba bunga na quartier bozoye ba sika ba kenda te boko kuta bango ba tia ba pavement na bandako na bango na se boko yeba. Mille excuses na monsieur Jekoko kibola muna yonde e fingisio eza komba mama kongo te konga pe na ofingama. Je pense que simplicité na yo parce que kongola mesana ke so mutaza mukonji ayamba téléphone te asola na bato avec dureté. Mais vu que yo bino yo tant que les personnes hein, je sais pas comment on vous voit une personne en lingala boli misanga. Vu que ozana simplicité wana bana kingabwa merci na bino na kozanga jamais pomba liboso na mona commune moko ba voter mutu na bango na boloko asali campagne te mais bolamu na efuti. C'est pour ça que ce monsieur il n'arrive pas à quitter Kingabwa. Vraiment, si aujourd'hui audio n'est comme dans les réseaux sociaux, malgré ça n'a pas gravité, pour la kacha audio wana, il n'y a rien de grave. N'est-ce pourquoi enregistrer qui était, n'est-ce pourquoi teki audio na yo na banguna na ote, vraiment nzaba simba motema nao. Je pense que si quand vous allez, vous sommes mona ya belé. Continuez pour la simplicité. Likambo eyelio et comme ils sont dureté, au bando kanga ba porte na bande ko mususu o mesana, mais epé saka moi maele ndam. Lobi na lève ya tribichu na okaki maman Sylvie mode. Alela ki a lobi que asali sakaba handicapé. À Lucas soutient M. Jekoko na Congo, na Kinshasa, partout à Zouate, à mon suppose facilité au bas de na téléphone et les listes qui est maman Sylvie moi de son passe au message. M. Jekoko sur le moment na Congo, à Zane na Kingabwa. Na ebito ebi ba numéro ni no pendant comme l'été baza batumo baza très occupé, peut-être un sous ba message ba mon raté. So pour comme un message na Facebook, peut-être que ba message est kebele, biso moko tu ba simple batu. So kara mutati la comme message il y a 2 jours et kundami au moment na lisusuté. Ne pensez pas que parce que a répondu ki ba dekoana, bato bazwa ka chance au cause appel téléphone les appels boye et leli mutayambi. Mais bon finga e pour la simplicité na été. Pour azo finga ma pour rien. Pour le bakenaza proye. Oui. Mais vous on a pas fait. Bah finir pour rien. Quand quelqu'un t'appelle. Oh, quand il bon on a biso. Dans un premier temps, on linga on comprendre de quoi il s'agit. Attends, mon manière bato ba le bébé à terre, mais on linga on comprendre pour bato ba bengi baza ba niamate. Ce n'est pas parce que on est président et ça na bato sou ba benga président yambaka. À quoi il y a surtout c'est normal pour commis à président comme un cercle fermé. Mais ça n'a montré pourquoi les capels à travers il y a à 5 heures on soit président à téléphone, attend à 4 heures, à ministre partout. Ça reste des humains. Il y en a qui ont la chance de le connaître de près, de loin. Le pauvre monsieur, il est en train de se faire insulter. Il n'a jamais payé qui que ce soit. So ki ngamo na futa makate magende bolo bakawana parce que so ina zo apenda mbongo danger ezala pa na ye ezala pa première dame mais bon mela maite collection yo sika na njoto économie na sala pona somba moi saki
po biso bangwandu to na mwa dimane ya neti obebisa mbongo to mona ka to somba ya vrai mbala moko likolo mwa 1000 mwa 1500 mwa nini okangisi lelo mwa 300 okangisi lelo mwa 200 oke somba mais so naza na muto kwa jikoko mena bando na otondi ba saki na placard lo na bimise bino bwe pona na saki mona okanela kuna na Gucci non na zumbo hotel essayez à Kimukolo. Donc la famille un peu, voilà la vérité que je vous ramène aujourd'hui ce soir. Na vraiment batute pour éviter batubozana boya matapo baba connerie. Je suis pas venu, je voulais faire monter les gens mais comme na mona batembele je connais pas. Na bona nga mutu suso mata obetsanga libako. Vérité zali que il y a eu un groupe qui a été créé. Na but yako kumisa mukonza mboka boka ntate ko kumisa mukonza mboka ba panel ya kosala ko promouvoir mukondi ezaka pa ba congolais et pas bomoni TF1 zaka chaîne ya ba droite na ba extrême droite TF1 bomona wana il y a des gens qui sont payés pour ba bongisa kaka image même na Russie ezana bato baza payé pour attendre ba mabe ya Poutine bango bimisaka bola mwa Poutine. Donc arrêtez de dire na bande ko na biso ke bazo futa bino pour na bwebe ndeko soki ozwi chance wana te luka yango ngana ebisika bazo ba chance na bango te mais il y a rien de illégal dedans. Ntina ba États-Unis botala ba documentaire te botala ba nini te bokanga makana TikTok ko promouvoir image ya mutu. Même ngande tingabwe même monsieur je crois koko futanga nga même Gentili Ngobila lukanga poto tanga ba Congo oui Gentili Ngobila kufite na olo bango pona na yesa image na yelengi na boya pourquoi parce que boma batu biso to kriya katwa loko so mbongo te na boya Gentili Ngobila po aboma batu oui azaka assassin aboma so yebi histoire te talinga te nazana pona été pour la nini yango komona même ba page ba comprenant mais sauf que dans groupe wana yango vome des fois ba kiboko chou matalana ba muluba te des fois ba page na ebi na ba page à TikTok à calendrier besoin fonctionner te ba la mama na kala mais à l'heure d'aujourd'hui je pense que des fois faut même faire confiance que nan na lokate loko moke bimao page à sala kibwe un groupe un simple groupe bande ko bobeti mabe yango biso to travail dans groupe te on a raison un simple groupe que vous avez créé même pas 2 mois talaba frite c'est pour ça quand on crée un groupe faut qu'on ait ba casting nini bo tia na kati ya groupe on ne met pas ba na groupe komitia na kati ya groupe wana top j'appelle ça top traître hasard. Pourtant, aujourd'hui déjà la conversation en groupe ici comme Boza, au PC Banguna, c'est Boza traître. Pour ma conversation on est bimi pas battre. Et ça na montaza na katia groupe ou ananda bimi si yango. Déjà pour ezaba groupe au batika na ba voice. Mais yanga pour ezaki voiceité conversation ba enregistrer là. Il y a monsieur Jokoko qui voit citer conversation enregistrée mais ce qui ne déconne pas na katia groupe et ça danger son déconne ça ndeko zoko mama ni wa lokuta elle est tout sauf traître ya kobimisa ba audio c'est archi faux yego tu nikolo mutaso défendre le groupe wana. Mais sauf que la vérité est que nous avons groupe à Bimisi, nous avons enregistré Kinga et se retrouver na Banguna. Donc c'est bien pour Banguna Bazo Seka. Bazo Trababi que tu as infiltré Bino. Donc Boya Koko ça va Congolais te montrer aux Congolais que vous êtes infiltrés. Pour que ça la groupe pour travailler ensemble, eza mabete, mabe eza soki mutuaza na kati azo bimisa masolo. C'est là ça devient grave. Parce que travailler en groupe, biso to travailler en groupe na misala. Net nga pena na ba Congolais nga ma ba travailler en groupe te. Surtout na réseaux sociaux. Nga so ba bisino ke groupe mo esalami mama konga na kati. Atolinga ngate kota doute nazala kate. Oh contrat moko yaki nazala kate.
Na boyaka, moi m'a proposé beaucoup de contrats où ezaki ya bato belé na préféra nanga na zanga mbongo mais na kota contrat moko eza ya bato belé te. Mutu moko te na réseaux sociaux a kokolo bake ba si bazwa contrat nanga na kati na zakate ni à publicité ni à quoi que ce soit na zalakate na sala makambo nanga nga moko boko c'est la nga makambo te. Na travaka na mutu moko yebi source ya mbongo na nga te mutu moko yebi sika na zoraba et puis na linga na nga vraiment ba contrat publicitaire te la famille pour publicité na kokana nga te ke na sala live pour na bandawe ba te bele ba la nga makambo ya publicité o ba mèche o ba nini je n'aime pas pour na koko bosana nga ba tuna bwaka na nga gratuit na ko bwaka lili mouche parce que na liaka na terrain na ye na ko bwaka beti kapamba parce que na sala suki pa na ye. Donc, on a payé 5 euros. Ah, maman, pour tika, et les qui n'a compte. Na ko baka pe mama wiva pour na liaka na restaurant. Chuchu luambo moi na staraza luambo na numo sese rajungoma. Ce sont les gens avec qui je suis, les endroits que je fréquente. Yango na boaka. Mais en dehors de ça, muta contacter nga pour la publicité na linga na ngate. Pourtant na ka ça la live nanga na la publicité moka na salaka. Ya ba parrain nanga. Dr Jafar, ya Maman Georgine, na Sévran Bodot, Awa Toza, pour na pakola mafuta na bango, ya Sanchoku, na sokola na ba jet douche na bango. Donc, na zaka na zelaka, parrain nanga azwa maison, a exposé ba produit na nyoso, ko eza ba produit oyo, oyo biso te rien du tout. Donc, eza fabriqué en France, mis en bouteille, tout ici en France. Dr Jafar, en dehors de ça, donc, si on il n'y a pas de souci dans le mais ce qui est sûr, hein, moi je suis venu expliquer d'où a commencé les problèmes. Comme on avait mis pour la bêta qui va y biwana, yango ba se venger na mutu na bango ya katia groupe pour enregistrer nga na likam na ebité. Yango ba se venger na jekoko mulumba ba audio na ebima. Pour bazo lukambo bango bazonga kapa bato bataka bani bazonga susu kota première dame na ba audio ya kala o bato esi bayoka po baluka mbongo na bango baluka mbongo donc bato bosala groupe Roselyne Bombo il faut revoir ton groupe et fingisi belle-sœur na yo première dame pour rien et fingisi bato belé pour rien c'est toi ko le groupe wana Roselyne Bombo Yom to yebani na Lucien Ngando bo créer groupe Nabino et na kata groupe Nabino ezana mutu ou batu ba binisi ba conversation wana etali bino ezana batu sko communauté réseaux sociaux o bozolanda o bozaki émotif bo kanisa ke za groupe ya première dame bo na elo ka première dame na kati ya te eza Roselyne Mbombo qui travaille avec Lucien Ngando et qui ont monté ce groupe là. Groupe a besoin d'un problème T. Ils ont posé ça la moussala, il y a la moussala chef de l'État. Mais sauf que dans quatre groupes wana, ils ont fait un bateau va travailler pour la Denise Dichechoua, na oya kima na États-Unis. Bango ne bazo soit ba audio à quatre groupes na bango, bazo transformer en go ba pesi kuna. Siko bino moko ba kolo groupe. Tant que moni mama kongo afingami et ça les binondeli net ngana afingami ofele pourquoi boluki bo déstabiliser nga pour na ça na problème ni na bino est-ce que si ka besoin content na Roselyne nazalaki te na kati ya groupe bufandi na bino si je peux pas ofingama comme quoi afuta batu na réseaux sociaux ba panel et fongwani pour na monsieur Jekoko tala ba panel papa Jekoko t'as regretté il n'est pour rien les un groupe ya Roselyne Bombo parce qu'on a quatre groupe na ye bango moko ba keno yeba nani abimisi ba voice ya groupe eza voice ya kalate ba ko sabinote eza voice ya kalate eza ya groupe kaka même pas 2 mois ba voice wana se retrouver aux États-Unis et pas banguna ba voice wana. Ndeko moi si bonne chance na ma finga. Bonne chance na ma finga. Ya ofinga première dame ya ofinga batu biso to passa wana
Tozo nga sauté. Kozwa biso comme exemple te. Ko utiliser pe makambo na biso te. Po ofinga. Finga ya yo. Biso to finga ya biso. Ezala bien so ki yo po fingi ya yo. Muta pe ki sote continuer. So komoni keza malamu pona yo. Finga. Memboka balobela ngona mafinga te. Biso to finga ya. Ezana ba communicateur ebele ba finga même président mutu munene libumu abotakate kunesala kate le troisième pied ne fonctionne pas azwa ba sorte tout ya mafinga ya yo ya sikezalate il est toujours président to sala combat to bima na moi na mbula na banini combat ba combattant ba panzana mais lui il est toujours président. Ba combattant misusu tellement ba panzani misusu ba ke Goma misusu ba ke M23 misusu ba ke Bibi Kapinga ba combattant misusu ba koma ba élève ya Bibi Kapinga soki Bibi Kapinga ngo fongola TikTok ba combattant ba ye ba matina panel o moni singa ba combattant ba combattant misusu ba koma papa moko boye a memaka mwana batu ya mwasi na Belgique akenda kolesa ye hamburger drogué. Pour moi, la pongi. So people a filmé to yebite. Ba combattant musu ba koma kuna. Donc, ya sikezate. Tala niveau et sika ba papa mi bimba ba koma. Combattant musu su pour tout temps yoki ke muta kima na États-Unis. Abanda ki bwe alukaka senga asala rattachement kuna. Et simba te po bango ba yiba ka balia ka bango moko. Balia ka na batute. Tala sika kombe koma. Au moins la bateau babaki Kabila dégage. Bakoma bana misala ya Bibi Kapinga de ya sikezate comme Kongola lingane ko yoka buzoba ba ofanda ba yoka yo mais douleur ezala yo moko douleur ezala yo moko pouvoir ezala sans limite ba nous ba kanze neto za na poto bwe on peut tout se permettre pouvoir ezala sans limite so mutanda salon ko azana pouvoir net niveau première dame ayaka abasolana Brigitte Macron tala bio bokasi ba mindele basala trafic ité bio bokasi magouille mot trafic mot magouille eza en français business trahison trafic ba mo wana nyoso donc soki mutoyo ayaka poto bakutana kana Brigitte Macron alobazwa ka identité na yo photo na yo oke no mona kaka ba reje zolandana yo kalisita Macron sengela ndinga moko nationalité ba pese mbala moko. Vous vous souvenez de l'histoire bande kolanga fana kende, vous vous souvenez de ko ko cité ko bate ko kosi ko kanzate ko kozana poto yondo kosi ko kasate ke kozana poto ba bamboka nyoso et pesio sécurité yono mona teke mutana nationalité ba longole bazosi na mboka nayi magu eleki na sewana. Vous êtes malade bien ko sakana na pouvoir pouvoir c'est de l'argent pouvoir tala Macron sengela ndinga rimoko sauva mwana moka beba kanga mata linga koya ndinga rimoko mata papa na seconde coup de fil à Macron ba PCI nationalité ba PCI nationalité c'est-à-dire que si on bata bongo ba solana ni kondi na biso ba solana ni kondi ta mutambo mo so lo ba sala au désert nzamba za nokaka. Donc tu comprends ça va tout du fait que tu as un poteau que oui, c'est parce que les gens calculent pas. Les gens calculent pas. Mon bout moi na boma mutu. Na nini kuna na mboko nini. Kota ba Nice kuna. Il voulait pas que son fils aille en prison. Ba sola na ba préfet wana a livré mutu nae ba sisa ma solo. Vous blaguez hein? Vous blaguez. Bolanda ba Congolais te mutu mo toki ma Belgique wati akanisa ke ye mutakoko ka première dame au procès na gagné bwela bwe mais suka kima azoka sa siko na États-Unis pe mi konjina biso ba kenda ci États-Unis ba kenda ci surtout États-Unis za mboka mabe États-Unis koute Europe ezwa katan tout ce qui est numérique mais États-Unis so ba kangi yo kaka oh ofinga mutu na réseaux sociaux. Oh, otiaka mutu bwebwe bambila bakwa kolokoto. Bat États-Unis basala makamna bango na Europe
So moni mingi bata États-Unis, makamna banga mike, mais bazara mingi na barande na bata Europe pour babike okele chikuna te. Alors so beaucoup aussi, bon continuer. Ce qui est sûr c'est ça, à nous revoir bientôt. Ngane na lobby boy, ata boy au fin sous noya sauté. Je demande pardon à la première dame. Oui, parce que Kofinga ma oyo, ezaka ko groupe moko ekriamaki na kati wana ba bimisi ba audio, mais ba ko s'assumer que le groupe c'est à Roselyne Bombo. Désolé aussi à monsieur Jekoko. Voilà, la vie c'est comme ça. J'espère que la prochaine fois on met ça no ko ya babatu na facilité na téléphone, mais conseil no peso honorable kanga vraiment téléphone na bata réseaux sociaux. Kolinga likambo ekomelo deux fois une deuxième fois. Voilà. Kolinga te likambo ekomelo une deuxième fois. Que batu mo ba benga yo ba enregistrer yo ebima. Te si y a eu l'enregistrement, c'est que but na wezaki ya ko salir yo. Si on a été enregistré, c'est que le but c'était de nous salir la population congolaise. Pour que les Congolais balinga tout ce qui est voice, tout ce qui est voice wana, les Congolais sont très émotifs. Il y a un banine. So bien même comme la lobby, il y a grave exaté. Lucia oh mais c'est Jekoko bomoni mama konga lobby. Jekoko mtatinda kaye afinga bumba. Rien que parce que na lobby ke na soutenir kaye. Pour soutenir mon tubo que tu dois faire le sale boulot pour lui. Jamais. Pourquoi? Surtout dans les médias. Dès que tu colobes la bumba, toi, tu as besoin de bâtiment. Et bumba ne travaille pas. Ça se voit. Ça se voit. En tout cas, le groupe est dangereux. Dans des gens m'abêtés. Dans des gens qui sont innocents comme Bisto, au Fingama, suite à un groupe comme ça, au début, tu m'as coloté. Pourtant, le groupe Bobombi Bakombo Nabango, Lissengado a Fingamité, c'est lui qui a monté le groupe sur le réseau. Roselyne Bombo a Fingamité, c'est lui qui paye ce groupe-là. Et beaucoup de membres aussi de ce groupe-là, au Bayebi, histoire ya groupe wana, nande tokomi lelo, bazawana, me bakangi minoko, babombi vérité, batiki ba innocent ba Fingama. Cherchez le top dans votre groupe. Beaucoup créé groupe par magie, ba voice bimalibanda. Boyebi mutabimisi ba voice wana. Boyebi mutapesi ba voice wana pa banguna. Ça c'est la trahison. Boyebi bo ça assemblée na katia groupe na habité so bozo banga donc bino bo banga na katia groupe mais du fait que première dame au Fingama et lobé bino de l'autre côté du fait que monsieur Jekoko a Fingami et lobé bino de l'autre côté parce que bateau va trahir bino na groupe baza plus important Evelyne Bombo c'est désolant hein? C'est désolant que oza aussi bi groupe moko bino mo na katia groupe boyebi fuite bimi wapi. Mais du fait que première dame a Fingami pour la double monnaie, c'est normal, mais ça n'a pas Fingama, mais si je crois Fingi, c'est normal. Ah, maman, quand on écoute, ah, Botika Fingama, et ça Finga président, la première dame, bon, ça va Fingi Mouyibi, et ça l'imini. Mais Mouyibi qui n'a pas bon, on a binoté, Nazaki n'a qu'à groupe, n'a binoté, simple coup de fil, il y a tout dans les cambo, bon, enregistrer la binomoko, boké kopé sa mopa bambou na binomoko, les pourquoi pour enregistrer la peine, yébité, les pourquoi pour enregistrer pe monsieur Jekoko, to yébité, les pourquoi qu'on va première dame, yébité, parce que, et c'est l'homme au bambou na baluka qui va servir bango. Dichechwa na États-Unis, et l'homme baluka qui terrain na bango baluka pour ba finga. Bakoti, baluki pa nanga bazuite. Baluka qui n'ont pas ministre à sport, bazuite. Bakoti na katia groupe na bino. Bazui ba élément, parce bino ba kolo groupe, batiki bino, première dame a Fingami, batumusu ba Fingami, pour eze loko baluka ki. Eza mawa. Eza mawa. Même coup de fil ya kobenga Jekoko, eza triqué. Parce que en gros, vous n'êtes pas payé. C'est pas chez lui que vous allez aller vérifier. Si vous n'êtes pas payé, il y a un chef de groupe. Il y a quelqu'un qui a créé ce groupe. Il lui-même, il sait où il a signé son contrat. D'où vous allez appeler M. Jekoko. Ce que ça, c'est-à-dire que ça, ils bien préparé. Bon, enregistré, bon, bima. Pourtant, il est innocent. Pourquoi? On a un chef de groupe. S'il y a un problème, c'est ce chef-là qui va faire le démarche.
Mouta créé groupe, pour diriger groupe moko. Ce qui groupe on les fout à mater. C'est-à-dire que hier, tu vois que les Koluka, Roselyne. Donc c'est-à-dire c'est Lucien qui doit aller chercher Roselyne parce que le groupe est fout à mater. Donc moi je te soupçonne toi Roselyne Bombo. Yom to sali que batuba fingama. Tu es dedans. Tu es dedans. Yobe semaine, il faut battre coach miniature, batou na yo, comment ça se fait que dans le groupe yo moko monté, mais batou sous ba fingami. Posez-lui la question à Roselyne Bombo. Merci beaucoup. N'a évité na batou matisa po. Soit ça pour na matisa bino boa koloba. Babuzoba, moi je sais pas. De quoi yebi question na matio bandika buzoba, moi je descends hein. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, Maman Congo? Oui, ça va. Merci. Bah, moi, je voulais dire que moi, je te soutiens. On a très bien compris, tu nous as bien expliqué toute la manipulation qui s'est passée. C'est trop facile de s'en prendre en toi gratuitement comme ça. En plus, les 5 personnes qui étaient dans le groupe, ils savent, mais ils prennent pas la parole pour dire que non, Maman Congo n'est pas concernée. Donc, on a tous très bien compris. Il y a que les ignorants qui vont continuer à s'en prendre en toi gratuitement. Les personnes qui ont appelé Monsieur Gekoko, ils savent. Ils savent. On a tous compris. Quand on appelle, ils enregistrent, ça se retrouve dans Bangouna. Pourquoi? Voilà. Déjà, on a compris par enregistrer. Et pourquoi audio, il y a 2 personnes? Pourquoi Bimi? Pourquoi et qu'on s'est retrouvé nulle part? C'est moi pas Babinemi. Cet acharnement, c'est aussi dû par rapport au live que tu avais fait. Tu sais, quand tu nous avais parlé des terrains qui ne sont pas aux normes. Donc, ils ont rajouté ça aussi pour, en fait, ils veulent t'engrainer, ils veulent te mettre dans une sauce dont tu n'es pas responsable. Mais c'est pas grave, nous, on a compris, on est de ton côté. Merci beaucoup. Voilà, sache qu'il y a des gens qui sont avec toi. Voilà. Merci beaucoup. Bisous. Merci la famille, en tout cas, Bandeko, pour soutenir l'armée numérique congolais. Parce que les M23 sont partout. Naebi ke na Buzoba, Babenga Rabisoba M23, Ngana M23, moi je suis congolaise RDC. Nga benda, Batia Penda, Munguna, Batia président Fati, j'ai choisi Fati. Donc, ni Goma, donc ni pas Nanga, parce que qui dit Nanga, il y a qui n'a qu'à soutenir les Rwandais. Parce que lui-même, Nanga, il a dit, chef Naye, il a Kagame. Il a dit. Donc, pour soutenir Nanga, ils ont le col à Olingozo, ça va congolais en Égypte. On va souffrir dans notre pays. Mais faire encore marche en arrière pour être dirigé par le Rwandais. Nabonanga. Baolinga va affaiblir Bisso. Tokoma. Neti. Baolinga va binisa neti nga image mon que son na ekolobalikamu. Naza sous crédibilité. Le but de leur but c'était ça. Leur but c'était manipuler l'opinion publique. Babimisa biso balokoso bamiyibi comme ça bango bazwa force bango tant babana kwa kofinga biso tozana monopole ya défense té ya défendre mboka na biso té but na bango eza que so biso toyeko défendre mboka bino boko moko makaka miyibi po bazwa kambongo nga combat na ngeza mbongo té. Je n'ai jamais fait le combat de l'argent. J'ai galéré ici en Europe, j'ai travaillé dans 2 fiches de paie pour votre information. Ngana beta ka musala nyoso tusika na ozwambongo o vacation ando ya musala nga bana o ba hôtel 5 étoiles so ba luka mutake ça service couverture so ka copine moka bengi mama ko pa biso ba luka nadia ba luka mutu de quelle heure à quelle heure na kena na musala nga na tali ba horaire nga vacation na kipakate même restauration na vacation na kendaka même nini aide soignante. Bandeko ebele baza na lila bamona nga na kendo sa ba vacation mage na koka bakama bakoko te mais na vacation na ba ya muka pour 1 2 3 jours na betaka. Je travaille pour votre information to ba ta poto nga naza na fiche de paie, je travaille. Si bon mona ka to za tout temps na live té toi tout temps na live té nga za musala pourquoi na moi so ko mona na moi bo mona mkosusu na sa ba live o ba 17h pona ba lobima. Ba vacation na belé le kana moi nga na poko ozwanga te nga parti ya tongo ba après-midi tout il faut na se libérer na ba vacation na nga à partir ya ba 18h pona kota na oya nga moko
na sala basola moi mukwana na lembi na kati ba vacation bi mo boyebi kaka système ba aide-soignante on a pupulaka ouais que ba aide-soignante ba lembaka te mais ngana talaka so na monika nzoto ko bi popongi des fois na sala parce que musala buto mona na moi ponge kimi nango obi pongi ko peza bizarre omona ozoluka ngo ezoyate miso kaka nganga tambo ekomaka era mosale lingo koka omona miso ekomolala yango moko moi je travaille koya kobimiselanga te ko baliaka mbongo bwete tete biloko kasi bango bakaba pe na facilité en tout cas bolimbisanga arrêtez d'insulter la pauvre dame bo finir na makambo na bino mais ok na réseaux sociaux il y a rien de illégal dedans oui preuve année première dame a zappé la fondation na ye donc ba travailler kawana ko travailler dans la fondation première dame c'est aussi travailler son image. Vous pensez que les gens qui travaillent dans sa fondation ils sont pas payés? Ils sont payés. Ils sont payés. Voilà. Le seul problème est ça na kata groupe na bango bami tala na kuna bami loba na vérité na na bimisi ba audio na biso bango moko ne bazana bazo pesa na ba coup de fil ba yebi. Mais ngato na yokaki audio na nga audio kutu te ke ba enregistrer nga na zongela Lucien Ngando mais afinganga abi yo nani ofinga première dame bona benga bi papa na kata groupe na yo bazo ko enregistrer batu ezo se retrouver pas banguna. Il faut vérifier ton groupe soka yokaki. Le problème c'est que beaucoup de gens bon une famille net aux amoureux biso tout on a tout un diplôme à danger te net nga travailler na musala bana eza na ngona licence na koma na ngana licence te na simple diplôme na nga MP à bana na kosa la qui aide-soignante tout ça et tout c'est ça que j'ai aide-soignante tu peux travailler avec les enfants tout machin voilà yo makashi no kaka na matia ba module na yo c'est comme ça mais kozana ki bo moto au moins les réseaux sociaux sont même na façon moko zo contrôler ngoté et quoi ça pourquoi parce que beaucoup de gens ba quoi ça biso na ba commentaire déjà beaucoup de gens mona oye na live ba maté de oye bien les gens qui ont la facilité d'écouter et les gens qui ont des groupes oh bah décider na ba groupe que il faut que oh bah ça mettre na bango mon côté. Ces gens-là font beaucoup d'erreurs. Il y a des groupes qui aident. Et ça n'a pas groupe sous au monde bango bazo gérer mon na bango penza bien que te o likambe ko ça ngo bete o sentir aux a protéger équilibré. Mais il suffit que de tomber sur les gens au baza pena babato mutema moto au kwei. Quand je dis au monsieur Lucien que dans la groupe n'avait benginga to sololi mais na yoki ango pa munguna il aurait pu réfléchir dire que maintenant cette dame de quoi elle parle bata groupe nanga ba bengi il a cru que je me prends pour une intelligente nabi mais il faut revoir casting en groupe na yo a kanisa ngeza mafinga tant nabi que il faut revoir casting ya groupe na yo a mona to ngeza mafinga pourtant na finga kité boyebi biso batu toloba mingi vérité nzembo moya lwa moloba soko zoloba vérité mingi bakanzo za panza makita zoka dia panza makita te na talisa qui est danger na musika déjà azwa ngo mabe akomelinga bouquin moko ya mafinga ya ba menace et tout aujourd'hui si kazali ayebi que des autres des na réseaux sociaux ou na groupe na yi donc il n'est pas un bon dirigeant ce n'est pas quelqu'un qui doit diriger un groupe parce que déjà na kati ya groupe ceux qui mbongo efuta mate batu bazan baké bakomo luka solution bango moko c'est qu'il y a un danger c'est qu'il y a un ça ne va pas parce que c'est à lui de trouver la solution mais quand les gens ne passent pas par lui bazo que luka ba solution bango moko et puis na kati ya solution go ba enregistrer et enregistrement est bimi et ça grave hein et ça grave je sais même pas là où il est. Comme on est en amitié, il se sent protégé. Mais dans la lobby, il y a un groupe, il y a M. Lucien Ngando. Lui, il est payé par Roselyne Bombo. Rien à voir avec la première dame, rien à voir avec le président. Peut-être Madame Roselyne Bombo voulait faire plaisir au président, qu'elle a créé un groupe Moko Boye, comme c'est tout ça. Mais sauf que la carte groupe Wana, faut que
bato wana bazwi ba audio ndenge nini, bato wana ba enregistrer je koko ndenge nini, monsieur bata se retrouver na réseaux sociaux, balatisi titre ya kofuta bato, balatisi ke yemtagera, botu na ba page nyonso tout, botu na ba eyinda kaka, botu na ba moluba delis, ba matalana, ba Kibokolo news, ba page nyonso botu na. Monsieur Jekoko n'a contrat avec personne. Il ne travaille avec personne. Pour ma page, ma cause à côté. Ma cause à ma défaut, ma cause à côté. Et puis ma page, ma ébique, ma ébique, batuline, oh, bango, ba travailler na bango. Na déçu, hein. Même ma page, je sais qu'à baza, ba regretter. Ba bi groupe, et go, pour ma biso, ma cambo. Ba te belé baza dessus na groupe, parce que à peine groupe, mon président fondé. Et bimisi ba problème et kosi bato bato balia kambongo bato basala nini, tout ça c'est ce groupe là. Et ça c'est désolant. Après bobi maboye ko finga baninga, ça se résout pas dans les mafinga. Tout ça surtout nga penda personnellement au moins une somme na mbongo ofinga ma MSO et soit kate okobe net ngation na zaye na mbongo ngana beta tout weekend. Na keta foire na Belgique à tête des jours pour na longola nde na finga mi ofele na ngana finga mana makamunanga o naza concert que na sali obi nazo finga ma obi son donc peut-être monsieur je comprends pourquoi d'abord na Canada Canada na États-Unis na Afrique du Sud mais ngai siko ko finga me bonga ko zo finga ma moza na possibilité ya kolia simbiliki o kolia balene o ko se déplacer nazo finga manaka na katanda na quel centre commercial na zongi na quel la plainte l'autre zanine na que pas lili mouche bota gelenga lili mouche lilioteki na que leta mbisa munene po mbisi mo batekelanga 30 € na regeta mbisa lili mouche boy bisanga so lili mouche ateki donc ezo pesanga passe na bi nazo finga mana likambo ndenge nini so nazaita première dame na kete États-Unis na kete Bahamas mais nazawa naota nanu mbongo ya billet ya train, mbongo ya hôtel, mbongo ya séjour, net ya 2 jours, calcul bandi ko sanga calcul mental comme ça nga tout passe. Tout ça peut na début du mois, loyer futamaki, courant buena bwe. Donc toujours finga ma biso nyonso mais paramètre mo ma trop. Parce que ba kolo likambu ba fandi mia, Roselyne mbongo wa mutema mabe. Wa mutem obi na fanda ki na ose la penda ke olo bana groupe na yoke bolongola mama Congo po batwana ba olongola ngate na zakenemi na bango batwana mibale balokoso wana mibale o bakoti singa pe na liste na bango alokoso bango bakokolongola ngate mais Roselyne kokosenga penza groupe na yo elongola nga pauvre dame na finga matana nenge c'est ko za na kanda na nga Roselyne na moni yo fo za na kanda na nga o kangela nga damo kubende na ofinga bozo sepela de ba ofinga nga muyibi lokoso na futa maka me conscience ne bi ke na lia kambonga nde konote siko na minute soka tini nga ta enveloppe na kebeta tour na Belgique na oboya te po mute mezo swanga na finga mi ofele na groupe na yebite na ba conversation na code ndeti nga ba enregistrer nga pour rien ba publier ba tindi banguna nanga na mabeni na sali bino na mabeni onga ona lobe po na se retour et puis ko bande ko nga enregistrement nga na zanga mon côté bonga ko mona ba voix belé ba teka à côté nanga po nanu na solo na mutunga mon côté ezaki ko di solo ya bato groupe wana di solo wana ongai o binemi wana ba teki parti nanga bato groupe wana to ba benga inga Roselyne Bombo mutema mabe ofandi no à l'aise yo na minute ozomela msusu ruinard ozolia simbiliki mengana zoka pasi na finga mi pour rien na communauté oyo soko pesa ngata weekend na ke Belgique na longola ba mafinga ngo Roselyne sambelo zo problème te omoni réseaux sociaux Roselyne point fort na ngeza ka mafinga te point fort na mo monsieur zaka analyse ko expliquer likam. J'espère que les bisoto fingami na place na yo, tu n'auras jamais un problème où il nécessiter aide na biso. Parce que tu peux avoir des gens qui insultent pour te défendre. Mais ma finga est à mon comme ma to il passe mais biso ba analyse ko taratina banda ko ba parents ba olanda.
Vous comprenez? Mouta kokota la 17 000 personnes. Mais na YouTube quelque part, ba kokota l'été. Puis il y a un débat, ma solo mo quoi inutile. Mais ça na loko mususu etami na batu mukie. Mais fani na YouTube batu ba olanda. J'espère que bato tout botenga na ba miniature. Botika ka na idée que na lia kambongwe. Bolongo la ngote. Mais eloko bolongo ande na mutu. Nazana moyibi te po na yiba na ndako na binote. Bomona mutu moko ya na réseaux sociaux te ko na yibi mbongo na yiba mbongo mutu te. Groupe pe na yebi yango te.